Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Le Rwanda payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Juste pour fabriquer des téléphones, des ordinateurs. On a assassiné 450 enfants pour pouvoir fabriquer vos ordinateurs et personne n'en parle. Silence. 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 On tue au Congo. Silence. On assassine au Congo. Silence. On tue des enfants au Congo. Silence. Au secours. On tue des enfants au Congo. On tue des enfants au Congo pour les téléphones portables, les ordinateurs, iPad, iPhone. On assassine le peuple congolais. Et la communauté internationale ne dit rien. On peut assassiner, violer. Tozana pemeni na République, tozokoma na République kala mingi te. Pona tozotambola pona Congo. Tokolemba te ata totikali 5 ndenge ndeko auto loba to continuer kotambola pona Congo. Ozomona na sima na biso. Est-ce que omonika nyama na bango ya awa azobeta masasi? Omonika nyama na bango ya awa azoboma peuple surtout ba étudiants. Tozotambola na bango ensemble. Tozana bango ensemble. Lelo le 25 juin 2016. Mais boye belaka. Ndenge peuple congolais azoloba, ndenge peuple kinois azoloba. Boye bela. Po ko umela ezana ngo pola te mais mbuma ya bien po ebota il faut balona yango epola po ebima bien kanyama yeba bien manda ya mokonzi silaka manda ya leta pe esilaka manda na bino ekosila soki ozalaka na tango mobutu il faut benda penya milili po yeba keno manda na bango pe esilaka manda ya Kabila na bino wana soki Kanambe soki nani Hippolyte ekosila mukolo nango ezali mais boyeba bino bozomona keno titi ba le 25 soki ba décembre bokozala kaka wana mais bokozala lisusu te peuple abeni peuple congolais oyo azobungisa bandeko ba papa ba mama bana tozana bino ensemble boyeba peke nzambe azomona biso nyonso tosambelaka ba pasteur bazokanga bato na église tukomba pasteur bazobomba peuple na bazokosa peuple congolais na kata Congo pona koliaka mbongo boyeba eza na suka po botanga ka bible te po boyebi ko sambela te botala Esther makambo salaka pona madossier ndenge balinga badiembika madossier alobelaka peuple mais bino bozobanga liwa pona mutu mais boyeba ke mutu azali oyo abomaka molimo nzoto pe nyonso bino ba passer bo continuer kokosa peuple mais totala mikolo na bino komi ya kotanga mikolo na bino komi ya kotanga bino bozongwa neti bokozala kaka mais bokozala kaka suste mukolo nango ezali na pesi peuple congolais nyonso mbote bana inikini ista campus bino nyonso boyebi ndenge basalelaka biloko bozoyekola ngo na ba classe bosala bango pe ndenge bazolelisa bino bango pe balela un jour donc to continuer koloba mais
na suki nanu wana mwa muke Moïse Katumbi oza kutu Moïse te oza na kombolo mususu mais olati kombo ya Moïse oza Moïse te na Congo mais okomona. En tout cas merci ndeko, voilà peuple congolais tant to lobaka moni makambo tant to lobaka ba misusu bakasande to maboma mais ndenge ba pasteur musu ba yembaka liboma na bango za pona Yesu mais biso liboma na biso ya koloba za pona Congo tozolinga ko bigisa milimo bato parce que ba Rwanda ba bongisa susu ba boma susu biso avant 2017 ba bongisa susu ba boma biso siko biso nzamba tini biso to telema poto vite bato na bakufa te donc peuple congolais bisika no souvent bozali to telema to le mate pona mboka na biso batika ko kosa bina makamba Moïse Katumbi wana ya ba je bazo jouer biso makambo déjà na bandelango chaque fois basala ngo biso basala bongo déjà na 2011 na 2011 pe koma ka caméra kena na mopanzi na ye Moïse kena na mopanzi na ye mais tango ba tike ba élection wana e koma ki bango so bakeso on na pouvoir wana en place donc peuple congolais makamba Congo vraiment to telema pona mboka na biso Congo RDC ingeta voilà mbote na bandeko no so vraiment bazolanda biso donc to za vraiment na kata Paris awa tozotambolaka pona mboka na biso Congo RDC bomona na makamba mboka na ba mama batelemi ba papa batelemi ba jeune pe batelemi pe na koloba pona mboka donc bomona ba message ezaka pona pays na biso Congo RDC mbote mama mbote papa siko te moni mo ko lelo vraiment ozali a ozotambola pona mboka na yo Congo RDC et le kona vraiment étirer yo po tambola pona mboka na biso. Alors eloko liboso tinga na marché pona mboka ezali pona ba massacre utai ko sala mana Beni na Uturi. Alors tozali ko dénoncer massacre wana po mutaza na simezali Kanambe alias Kabila alias Kanambe. Donc tozali ko senga départ na dans l'immédiat et sans condition. Ye na Katumbi na Kamere bakende batika Congo bazonga na Rwanda na mboka na bango batika ba Congolais tranquille. Merci maman. Mbote kufa pona mboka donc les grands combattants kufa pona mboka en tout cas ngana na pesa na mbote merci nanu na ndengo bundaka pona mboka Congo RDC et to senga photo za labo situ to umela ko bokisa Congo na biso te Congo RDC quoi donc moi message na bato balanda biso message est que biso toza na libanda toza na balabala en plein Paris et tozo continuer totika à faire en côté to lemba côté voilà kutu babo sana donc les lots tozali awa pour la kosenga justice pour la bande ndeko na biso oyo bakufaki oyo bakundi bango il y a un mois passé donc biso sikoyo to koti na étape ya justice il faut ba auteur ya ba crime wana bazala arrêter juger et condamner parce que toza ko bundela pe contre impunité et tolingi un nouveau Congo ya sika. Donc tokende yango na ba impunité te tobo sanaka ba makambu. Donc oyo nakolo ba yangwana et message nako pesa na bande ko na biso oyo baza na mboka espoir eza te na ba politicien. Botia espoir na politicien moko te. Sikoyo ekomi tango ya que bino moko bomitia espoir. Bobi malabalabala ebele il faut ko bengana kaka Kabila te o biso to bengana Kanambe il faut ko bengana toute une bande ya ba politiciens wana nyoso il faut bakende pour la tozwa Congo ya sika ingeta merci voilà mbote na ba peuple congolais so bazolanda biso donc nazave mana mama combattante awa donc nazami tikana no yemo ko se présenter na pa bato bazolanda biso mbote ndeko nanga nga Chimène Kiala mutu nyoza ebinga na identité nanga kombo nanga Chimène Kiala. Siko ko expliquer bato bazolanda biso to sali wapi pe pourquoi to sala kata lesika oyo tolito koma bientôt na kosuki sa marche na biso bientôt to koma na Châtelet marche to organiser ki yango pona bano bakufi na Beni lelo to telemi quelques congolais to telemi lelo poto tambola poto le là-bas na biso bakufi na Beni message d'angeza était Congo Congo eza mutu te tozo bundela nde mabela bakoko na biso tozo bundela te o Jean-Martin Sali o Chimène o Francisco Bolingo non to bundela mabela Congo alors congolais faut telema pona mabele na o français atelema pona mabele na e o bano nyoso babimi lelo bana ba français mais ba telemi pona Congo alors c'est bino bo telema te
mawa Congo ekende na okande ba Rwanda bazwi biso Congo to continuer ka ko kende pe nyonso ko kende pe ka bongo Ingeta. Ingeta, merci. Donc biso pe ba jeune to telemika pona mboka na biso Congo RDC kande to la TV ma. Donc on est béni to ça béni. Kanambe kana chien azo boma biso. Moi message ka Basta Congo. Bonjour, bonjour. Grand-père Koko Tshisekedi, prends ta retraite. Koko Tshisekedi, prends ta retraite. T'es fatigué, t'es malade. Bande d'épaisse. Vous m'avez menacé. Vous m'avez dit que je n'ai à la marche. Je suis là. Je suis congolais comme vous. Basta Congo dit que la vérité. Que notre grand-père, il est malade. Tshisekedi, s'il vous plaît, prenez votre retraite. Vous êtes fatigué. Laissez la jeunesse dans la politique. Petit, Tshisekedi, Félix, Zoba. Réfléchis très bien. Pourquoi tu ramènes ton père dans le monde partout? Ton père n'arrive pas à marcher, il est fatigué. Dès un mois, Basta Congo, je suis à Moulouba. 200 Moulouba. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, je suis à Moulouba. Donc, moi, c'est fini. Si je ne suis plus avec M. Tshisekedi, notre grand-père. J'ai pris le risque en 2011 pour M. Tshisekedi. J'ai pris le risque, beaucoup de risques. Je ne peux plus aller au Congo à cause de M. Tshisekedi. Mais il ne faut pas croire que M. Tshisekedi, il est propre. Il a du sang dans la main aussi. Il faut dire la vérité. M. Tshisekedi, il a du sang dans la main. Batu Ebele Bakoufi pour M. Tshisekedi. Batu Ebele Bakoufi pour M. Koko. Donc arrêtez de m'insulter sur Internet, sur Facebook. Moi, Basta Congo, je suis là. Si vous voulez me menacer en face, en live, mais pas sur Internet, ça se passe pas sur Facebook. Moi, je dis que la vérité. Je dis que la vérité, notre grand-père, Tshisekedi, prends ta retraite, s'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi, prends ta retraite, s'il vous plaît. C'est fini. Il n'y a plus de numéro 11. C'est fini, numéro 11 là. Nous, on ne veut plus de toi. C'est fini. On te respecte. Vous êtes Coco. Moi, je suis dans un moine. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Félix, arrête. Keba. Tous les gens là qui sont autour de Tshisekedi là. Arrêtez de mentir au peuple congolais. Arrêtez avec votre Kissi là. Votre Kissi là, ça ne va pas m'entendre moi. Moi, je suis congolais, jusqu'à la mort. Kanyama, bientôt, tu vas aller au Makala, bientôt. Kanyama, tu as tué les Congolais, tu as tué les enfants du Congolais, tu as tué les Kuluna. Mais pour moi, ce n'est pas les Kuluna, c'est les enfants du pays. Donc, arrêtez de tuer les enfants du pays à Beni. Kanyama, bientôt, tu vas aller au cachot, bientôt. Tu vas mourir au cachot, Kanyama. Le Mende, toi aussi tu vas mourir bientôt. Donc merci, Banakin, Ingeta, Botelema, bientôt, Congo. Ingeta, moi message. Ingeta, peuple congolais, nous avons remercié Oyo Francisco, Abunda Rapona Mboka. Il y a Atelemara, Ezalambula, Ezalamoy, Atelemara pour Abunda. Alors, tu as ça n'a été. En tout cas, papa Tshisekedi, n'a respect ming, n'a pas sérieux parce que papa n'a biso, au banana n'a biso, banda kala depuis Mobutu. En tout cas, dans le moment où nous avons la retraite, on a un respect. Nous avons la retraite. Nous avons dit que tant que nous avons il fallait que nous avons ndeko oyo. Ndeko oyo abundaka pour na Congo. Ce qui est la télémi lelo, na télémi normalement pour na oyo ya beni et le kelingai. Makambo beni et le kelingai, je n'arrive pas à comprendre. Nous avons comprendre sous terre, nous avons comprendre que boma bana mike ba salibino nini. Bana mike, bana mike. Bana mike ba salibino nini. Hein? Bana mike ko violer ba ndeko na biso ya basi. Hein? Moi ça na zemi bozo pas soleil libumu. Rien que kaka pobotika la na pouvoir. On est assez de voir en tout cas tolembi. Tolembi to papa Tshisekedi côté retraite. Nazo benga papa parce que ça papa na za mwana. Nazo lo bana côté retraite. Félix. En tout cas, fais gaffe. Tika na mwana pour entourage ya papa na yo nyonso. En tout cas, bapema, batika. Tobunana no biso ba jeune no ba kende liboso. Beni makila wana biso tola la susute pongi ku tezo so biso te parce que tozo ko même pas ko eba ko discerner en ngote, tozo ko kate.
komona mwana muke bakati ye mutu mwana muke abotami na ye ayebi eloko moko te ayebi kutu te soki biloko nini ba matière nini ezalaka na mboka Congo mais bazo parvenir kokata mwana muke mutu na en tout cas vraiment ata bino moko makambo ningo na biso tovanda kaka totala kaka bino kaka boye te en tout cas trop c'est trop ya malo na yebi en tout cas muta kopekisa muninga azate topekisa muninga azate parce que to bundi banda kala siko biso yo to komi awa toza biso muke me babi pilipi ya muke swaka toza muke me makambo eloba mi na lelo na marche oyo eza makambo moko dans le loba mate ça dit faut mona ke batu baza na kanda pona batu oyo biso toza je suis je l'accès naza beni je suis beni voilà toi ba beni quoi eza na lingala je suis beni eza na français donc pona koloba ke toza beni toza derrière ba massacre wana makila wana esopani na beni toza d'accord na ngote Kaname Joseph Kabila en tout cas na so bengo Joseph Kabila pour batu ba reconnaître à qui oyo nga na zo lobela ceux qui na lobi Kaname peut-être batu ba comprendre te nga na so bengo Joseph Kabila na sala même pas na besoin au bengo Joseph Kabila te po et ça la kanga malamu tout so na bengi okombona mais na zo benga okaka pourquoi parce que pour batu ba comprendre à qui moi je parle à qui oyo nga na so ko adresser parole en tout cas Joseph Kabila avec beaucoup de respect il doit dégager dégage longwa na mboka wana en tout cas yeba yango ke tito koma na décembre kuta ekokate pour wana tozo ko assurer yo et dans la basi pe mibali bazo ko assurer ba congolais na ba congolais bazo loba pas question donc bima na mboka na Katumbi pas question longwa na ndenge ya malembe yo banaki oza oui olobaka na biso banaki koloba mbisi lelo ba pesi yo katanga ba pesi yo okokaki même pas ko gérer yango siko ba ko pesa yo Congo mobimbo ko gérer yango comment yo zo mona biso lokola bana mike katanga kuto koki yango te comment ba ko pesa yo Congo et puis yo Vital Kamerhe tala ba je wana nyonso to yebi yango en tout cas bo sala tout bolongwa biso to telemi bo to zo telema pona pamba te to telema pona sentiment te to zo telema te ke po bobomi ba tu biso to s'appelle to beti maboko te to telemi parce que to moni ke ya beni trop c'est trop makile sopani mingi en tout cas na za la kanda makasi ya wana présenter bino kaka ndeko ya bunda kana biso bandane bandeli tina suka Francisco botika ete mwana mobali oyo azo mérité donc ngakutu nazoloba aumela kutu te mais atikala kaka libela na libela ingeta Kaname Joseph Kabila dégage Vital Kamerhe dégage Moïse Katumbi dégage yo Kanyama kala te ozokota no pe prison Kanyama ozokota no prison yo kutu to kipo sute okota no prison kala mingi te awa tozokita pe na mboka wana tozobunda po na Congo voilà peuple congolais tolobaka na makamba Congo na ba jeune pe tokotelema donc va to vana Jimmy Congo vraiment na kata Paris awa donc makamba Congo tolobaka ba jeune stu biskana stu bozali fo botelema mbote na ndeko na ngai mbote ndeko Francisque quand on monde vraiment aux allez à la marche lelo et le qu'on a étindi vraiment obima moko lelo pour tambo pour mboko no Congo RDC. En tout cas, merci encore pour cette parole. Aujourd'hui, si on est sorti, c'est parce que nous avons remarqué que tout va mal dans notre pays. Il y a trop de massacres, trop de viols. Nous avons un imposteur qu'on nous a mis au pouvoir, à la tête de notre pays qui s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Cette personne est venue pour détruire le peuple congolais. Aujourd'hui, c'est pour dénoncer d'abord l'enjeu politique au Zeroleka. Makamoni Sezoli Kalakata Congo, le massacre wana, ce que Zoli Kala Congo, et ça parce que l'enjeu politique Morizana c'est Oyo, peuple congolais a comprendre. Et aussi au monde pays Oyo, où il y a toute la richesse, où nous avons tout. Hein? Vous aurez la terre promise. Mais notre terre là, où on ne manquera rien à manger, la richesse, tout. Mais c'est le Congo. Mais comment ça se fait? Jusqu'en 2016, le Congolais n'arrive pas à se retrouver dans son pays. Toujours, Congolais, il y a 40 ans, il y a papa, la maman. Pourquoi? Parce que le gouvernement a mis en place que non, Congolais de souche à travailler dans le été.
apesi pouvoir plus na ba étranger ba ko travailler ba za na mbongo plus que koleka biso pour na base na facilité à dominer le peuple congolais. Yango tozo mona que non, il y a toujours les Congolais qui sont pauvres mais ba oyo ba outil pays de gauche à droite ba na Congo bazo s'enrichir. Comment ça se fait et ils arrivent à s'enrichir biso to ko s'enrichir. Donc ça veut dire ça politique moko baza ko ça la pour détruire avenir il y a jeunesse congolaise. Donc aujourd'hui nous sommes là, nous allons tous s'unir pour na koloba Kabila dégage. Il faut toter le mabiso nyonso comme un seul homme pour te dire Kabila, le Congo ne t'appartient pas. Alors, mais ça n'enseigne à la peuple congolais, vous qui êtes au Congo, levez-vous, bottez les mapons na mboka na biso, to bunda, nenge ba français ba bunda, to bunda nenge ba français, ba allemand ba viola bango, ba massacre bango. Mais les Français, les grâce à Général de Gaulle, ils ont libéré France. Alors, Bisso, tout le Général de Gaulle, au bassin en Europe, tout le passé message na bino peuple au boza sur place na Congo pour na comprendre makambo ezo le capo télé na bango balaksaka biloko moko eza na sens te ba musique ba bière ba nini pour na ba masquer biloko ezo le kana Congo na ba Kivu na ba Beni na Maniema na ba toza na 9 frontières où ils ont entouré biso ba massacre ezo le cas grave peuple congolais fungola misu c'est le moment totalement quitte à ce que to kufa pour le Congo. Bon, le baquet en Europe, mais résistance c'est la bongo. Misus bazo bunda musika, misus bazo bunda sur place. Et ça la kaka bongo. Échange raté résistance. Ingeta, en tout cas Ingeta. Totambola ka air nyo surtout, au eza week-end, pour nako yebisa bande ko na biso baza na est ke to bosani binote. Yango na ko yebisa na peuple congolais, au boza na Kinshasa, boza partout, na mboka été. L'élection est zatée. Donc les élections que ça les mains, la transition au Kotanango, Kabila il faut démissionner. Même ce qu'a bandi enrôlement na Yesikoyo ou na mois de juillet. Congo est amounene. Kabila l'exhibition volonté, il y a qu'à organiser l'élection té. L'élection crédible. Le col a yé, à Boyaki na yé, ko. Ça là, enrôlement depuis l'année dernière, parce que Mboka le rôle à Congo est Mboka Mounene. Ceux qui ont le bito banda enrôlement, il y a un nouveau majeur. Et que ça là, plus de 4 mois. Pour recenser tout. Jeune tout, aussi 18 ans. Mais pourquoi seulement enrôler le jeune, le nouveau majeur? Du moment où on a Congo depuis 2011 jusqu'à nos jours, Congolais bazo kufa ebele, Congolais bazali enlevé par Kanyama dans le service secret, il y a Kabila. Donc, ceux qui ont dit la élection, il faut recensement to bandela yango à zéro. Il faut to bandela recensement à zéro pour que la élection oyo ezali crédible. Parce que na écart, il y a temps au salami entre 2011 à 2016. Il y a eu de morts, de massacres à l'est du Congo. Donc nous ne pouvons pas aller aux élections sans pour autant qu'on recense Batunion surtout, Congolais surtout. Recensement il faut ça à niveau de diaspora parce que la constitution il faut que la diaspora voter. Donc ceux qui ont enrôlé Bandi Sikoyo, Kabila a retardé pour se pérenniser au pouvoir est allié. L'élection qu'on s'allait à Congo sans Kabila. Le 20 décembre, il doit partir. Yangwana, Bana Congo, il faut botter les mains lelo pour comprendre que ce régime vous a oppressé. C'est l'heure de s'élever et de se mettre ensemble. Bon, qu'on s'empresse, il y a l'élection, il y a l'Ukuta. L'élection, il y a façade. Congo, ils en ont besoin. Il y a unité, il y a Bana Congo. Kabila. Naba camarade n'ayons surtout wana oyo ba BBC Congo ils doivent partir. Congo ezali ya ba congolais tokokota la transition soit 2 ans to premier président moko ko diriger biso a préparer l'élection oyo crédible durant transition on a 2 ans après ba élection oyo tokozwa ya crédible oyo kozala crédible donc toki kolingate ba candidat moko baza ba nationalité douteuse bokeba na ba Katumbi bokeba na ba Kamere Katumbi déjà casier judiciaire na EP Baby et Baby le roi a eu condamnation à aucune issue qu'on a la paix candidat G7. OK, écoutez peuple congolais, les lots tozali ko marché
pour nous manifester contre le massacre Oyo ezali na Beni, Oyo bazali koboma ba peuple congolais, likolo ya ba richesse minière Oyo ezali na Congo, likolo ya ba bien na biso nyonso tout, lelo ba Rwandais na ba Ougandais baza koluka ba balkaniser mboka na biso, yango bomoni bazali ko massacrer batu un peu partout. Mais lelo peuple congolais to telemi na mikili nyonso potoloba stop au massacre à Beni, Kabila tozali na besoin na yote, cette année degré ou de force, ozali obligé, il faut olongwa et la lutte continue. Na mutu ya mboka na biso tozali na besoin ya ba congolais po bakoka ko diriger yango. Lelo peuple congolais tout, aboyi Katumbi, aboyi Kabila, aboyi Kamere, tolingi occupation lisusu na mboka na biso te. Merci. En train de voir la publication par le CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, c'est une université, mais nocturne, où les gens étudient les soirs et tout. Donc, vous voyez que la situation du Congo, déjà par titre, la sœur Angélique Namaïka, 48 ans, République démocratique du Congo, elle dit « Être déplacé m'a permis à réaliser à quel point il est important que je m'engage auprès de ces femmes pour les aider. Quand on est déplacé ou réfugié, on demande tout, mais on ne reçoit pas tout de l'aide, tous de l'aide. Donc, c'est en fait pour faire comprendre aux gens que peut-être vous, à Kinshasa ou quelque part, je ne sais où, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe au Congo. Au Congo, il y a des crimes, mais des crimes énormes. Des crimes sans précédent. Il faut que chaque Congolais puisse s'engager dans ce combat. Parce que Kabila doit partir, oui, mais après demain, est-ce qu'il y aurait justice pour tous ces morts, pour tous ces ravages des êtres humains qui ont été massacrés comme des animaux? C'est ça notre combat. Le combat des combattants, c'est un état de droit. Le combat des combattants, c'est-à-dire la récompense de droit de justice, faire justice à tous les victimes de crimes, de guerres qui ont été commis depuis le commencement de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Donc, je fais appel à tous. D'ailleurs, j'en profite aussi à mes compatriotes. Donc, je crois qu'à la fin du mois de juillet, nous aurons une rencontre pour un barbecue où on va inviter évidemment des jeunes Congolais qui auront bientôt leur bac, certains qui vont finir leur BTS et certains étudiantes aussi, dans l'objectif de dire à la jeunesse congolaise que demain, c'est vous qui allez tenir le pouvoir au Congo. Parce que c'est pas nous. Nous, aujourd'hui, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais vous qui avez 20 ans, votre avenir ici en Europe est en train de s'assombrir. Mais peut-être que vous ne vous rendrez pas compte. Nous, en tant que parents, nous avons déjà vu de loin. Et vous, vous êtes l'avenir du Congo. Et nous sommes en train de réfléchir sur le pouvoir que vous aurez demain à gérer le pays. En tout cas, merci beaucoup. Pour ceux qui entendent le message, vous me connaissez, Pacheli Miko, vous pouvez me rejoindre sur le 07 83 32 82 56. Juste vous avez un Congolais ou une Congolaise qui passe son bac cette année ou qui aura disons qui a eu son BTS, téléphonez-moi, donnez-moi juste ces coordonnées, je vais l'approcher et nous serons ensemble. Il y aura des professeurs universitaires, il y aura aussi voilà. Ingeta Francisco plus que Bolingo. Au Congo vraiment Nzambe akopesa yo, ako répondre yo.